basi bakoma kowelela basi bakoma kolinga nga bango moko nakoma na basi moko mususu batekaka na ba boutique bona bazo kotikolo ba sardine o mususu bande olinga mwasi te basi baoya bango moko basi wa kitoko ya pembo olinga wana bazo ya bango moko Josepha kolo ba mère sikota bazo ya pe ya fungula god akupeso yayo kala ketapla ya ede ya ede zo denga koko na koko bana bayoko mikope bango ya bayeba baza ba musicien bakoma kobeta musique malamu ya idika moko wana nazika na sona zaki plus beau que ça nazika elongi mobimbo ebande kodoko mona ngaya sina munoko so taleza na ba trace etika oui je vois awa na tisi kona chaka ba produit siba msuba mona ngala lingi choko to msuba mona frère ba kola kalingi produit musala kali sumu ndeko na chaka produit ezate po na elengi ya kotia produit voilà elongi nange kabona ye katikati moye koto etikali normal koto ye mwindo makasi ale falaki ba utiliser na ko parler biso ba flamazine ti lelo na sailaka ba betazole souvenir ya mabe makasi o ngai na vie na ngai na nango souvenir ya mabe pe na makasi o esalaki lelo esalanga pasi na na kufa eza okamona yanga ya mwasi na ngai poso pasi mingi na yoka parce que les gens m'ont traité de tout monde. Oui. Batouba baïna ngai, batouba loba que na pengu, je ne suis plus enfant de Dieu. Mais en réalité bande kubo kangalelo, ce n'est pas moi. C'est vrai, j'avais des problèmes avec cette femme, mais ce n'est pas moi. Abima, apparaît na ba boya, baba ki kumbima na ndako manate. Ngai moko pe, je n'avais pas le moyen de le répudier. Voilà. Parce que na yebi Bible et pekisa ko répudier. Voilà. Et makamwa salaka j'étais prêt à pardonner le quoi tout ça na biso penda kumoko. Sincèrement, je vous dis devant Dieu, je n'avais pas le courage de la chasser à la maison, bien que tout ça koyo kanate. Mais comme bimalanda kunangai na kombo yeso talangai. Na regretta amo po izala calcul langate. Tango abimi akenda libela. Des salades que natikala pendant 9 ans sans mois-ci avec un abana ngai. Des pasteurs ngai ont décidé à lui non, tu ne peux pas rester comme ça. Voilà. Au salaire nzambe, tu es devant les filles, tu es devant le public qui est tous les jours. Vous a exposé. Tu dois chercher une femme au bal. Comprends? Ndé pona wasi nanga yo mama mapasa wa botelinga bajimo. Tala sikonza mininga zalaka po afuta nga malamu na pasi nazaki nango apesinga double eza bato mosusu ti lelo balinga nga te mpo nango mais lelo nazoloba soki oyoki témoignage oyo senga d'abord nzambe alimbisa yo parce que nasufraka na ndenge olingaka nga te wana na ndenge okangelanga kanda wana injustement sans oconsulte nga oyeba qu'est-ce qui s'est passé réellement le voilà les lots, tous allés, puis chemin et ont continué. Nous avons appelé ça le sourire. Donc, nous avons parlé de Jésus. Papa José dit ta émission où ils allaient témoignage et adoration. Tu as dit qu'au chité, na ko sepela, bana zambe bolandi. Et vous avez compris là où le Seigneur a ramassé notre frère José Ndita et pourquoi à ça la Bible au mot prophétique. Il y a vraiment Bible, ba pongo, ba moseka, ba asali feti, mana asali feti. Bozo comprendre, voilà. Photo. Ah, voilà. Ce qui est écrit est écrit. Vraiment, Nicolo Toza est à toi. Nicolo, je suis béni. Je suis béni, voilà. Papa José et moi, extra banzembo, wana nyo sonda munda mupeza témoignage et adoration. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision,
chaîne oyo ekokani na yo. Bonjour, bonsoir. Ezo dépendre na air oyo bokolanda. Émission kitoko oyo bolingaka. Témoignage et adoration. Oyo pesamaka. Na wabino votre humble servante Lydie Moukadi, autrement appelée Maman Mapasa. Ndenge kaka na émission na nga na lobaka nga na lukaka balanga nzembo. O badoraka Nzambe na ndenge ya solo na kati ya motema. Et badoraka Nzambe pamba te parce que Nzambe azwa bango quelque part. Boute kolanda la fois passée maman Anne Caps, boute kolanda frère Jonathan Yanfo, boute kolanda frère Jenny Ngonde, bolanda ki pe pasteur le frère Paul Bakenda, Nzambe azwa batona quelque part. Yango epesaka bango maloba ya kolobela Nzambe. Et lelo kaka maman pasa ndenga lobaka ki ya lukaka ba adorateur a solo, ba inspiration ya solo po ezalaka na tina. Naza esika moko na koloba te ponga na loba te na lingaka invité ye moko aloba. Lelo bozo comprendre pourquoi ayemba moseka, pourquoi ayemba pongo, pourquoi ayemba ba makamune beleza ba révélation et lelo na kati ya témoignage et adoration toko découvrir pona nini ba titre makasi et wapi esika Nzambe alokota ye. Na pesi mbote papa Mapasa frère José Nzita. Mbote Maman Mapasa et mbote na bande konyoso bazolanda biso à travers le monde. Et nous vous aimons beaucoup. Amen. Biso nkolo biso priez pour aimer vos ennemis et priez pour tous ceux qui vous maltraitent. Ngana sepela kopé ça peut ba nguna na ngaba mbote. Ba ono so basala choix ya kolinga ngai te. Eza choix na bino, bosala choix. Na bina kotelemela choix na bino te. Mais biso Nzambe alobi ata bolingaka biso to linga bino pe to sambela pona bino. Voilà pourquoi on appelle ces bino nyonso mbote bolingaka ngai te a bolingaka ngai o sambela na ngai bino nyonso na pe bino mbote. Vraiment slogan pe maman Mapasa ezaka moyini mbote, moyini bonjour, moyini bonsoir. OK. Vraiment papa José Nzita oza esika ozamba lokotayo. Oyo moko yebisa ngai fato solo ko bi mama biso to koma lokola fulu. Babenyo so bayaka kosopa. Okoki kobetela biso témoignage ya vie na yo. Bisika Nzamba zwa yo, ozalaka nani et ti place oyo okomi malobomboka yo papa José. Eza mulai makasi mais to ko sende yango pona bande ko bazwa ne fiske briefing ya témoignage na biso. Amen. Ngaza mwana pasteur. Maman nangai, papa nangai pasteur, maman nangai maman diaconesse. Tokolo na famille chrétien. Amen. Oyesika to banda ko sambela depuis bomwana. Amen. Biso ko sambela ezalaka conditionnel. Biso ko kenda kwa Nzambe te olia te. Papa donc so kenda kwa Nzambe te lelo ko lia te. Alors ezalaka eloko yo ezako sala biso pas tant to baka bana main. Tu peux comprendre tant que coli que c'était une occasion pour Nabiso la formation parce que papa alingaki biso mingi. Amen. Et les fruits nango yango yo tozali boso télévision longo na bino c'est parce que malgré okenda Nzambe to koliate mais epesaki biso mayele ya okangama na Nzambe si ki bien que toyebaka na biso eloko to ko ça en église te mais tozali quand même kokende. Parce que milieu influence à capé. Tant que vivre dans milieu à bas Nzambe, parce que Nzambe ne kokota yo. Bah français balobi montre-moi tes amis, moi je te dirai qui tu es. Ça veut dire bah ami au fréquentaka, bala koye biso za kanani parce que ce que tu écoutes tous les jours, c'est ce qui peut répercuter le kola ba influence pe na vie na yo. Voilà donc ngai na komisa Nzambe makasi parce que na kona na famille moko chrétienne, papa nanga pasteur ndena utoloba donc na banda pe koyemba na âge bomwana na âge à 7 ans déjà nazalaka obligé nazalaka la capacité à kotelema liboso ya batunga moko nazoyemba wana na église ni papa na église CCPC ezali mission ba église ya ba communauté ba SCC 27e communauté bongo donc niveau wana ndesala que na komaki kosaila Nzambe depuis bon mois donc na âge nanga mukie bien que nazako miye ba penzate mais j'avais le talent de chanter pour le Seigneur. Nzambe azako permettre ango ba rochanga liboso ba tungana mukusa nanga otobetela nga guitare nazo yemba ebele ya bato bazoye na banda ko lia mbonga musique dès le bas âge. Vraiment ba chelinga sko sani liboso bato bazo kotia ba mbongo wana zo yemba na ba âge wana ba minkayul et après tant on a collé na comme na âge à 13 ans
na yeko koma na Ecodip. Na komi dirigeant ya chorale ya Ecodip. Kaka na communauté kaka. Dirigeant ya chorale. Pour nous on a mission de ba chorale plus. Oui plus oui. Ba chorale. Plus ba chorale. Plus ba chorale belé. Donc kuna ndé chorale na chorale. Alors ceux qui posent la chorale té et za mobulu foga ka o yemba biso nkunga ndé so nkunga ezali lumba nkunga ça bien. Alors il s'agit que na comment qui dirigeant chorale. Voilà. Et na comment qui peut na capacité na ajuana ya kusala ba composition ya banzembo ngamo. Na 11 ans. Na 11 ans. Voilà. Ngai mo banzembo mingi to yemba na chorale na ngai ya nini ngamo na za composer lokwa mwana muke. Banzembo moko ya mikie penza. Tozali bana ya bilenge. Tozali bilenge na Yesu. Tokoyemba na esengo. Poto kisake tondimami. Zambe azali mobikisi asungaka asalisaka pe akokisaka wala nzembo ngali bonzembo liboso nga na composa. OK. Wana tana zakina na chorale nazo yokusa bana chorale. Voilà. Et ça dit que ba âge ya ba 18 ans 20 ans puberté nazala ke pa ya grand frère nanga grand sayo na yeko kota siko na chorale ya ba mikolo. OK. La commune chorale Kofac des cas dans une formation vocale. Voilà. Kuna ndena komo yemba sikoyo ko yemba pena mikolo bien que baza ko changa liboso na ki mula yemingi te mais nazo tindika nzembo na chorale ba mikolo après wana na 1990 na yeko kima église. Na kimi église nazaki na 1998 nazaki na institut technique nazako tanga na Ngaba na avenue Kanyoka ce qu'on a salaka mécanique auto pour na kitomesa na salaka mécanique générale. Mécanique générale alors eko approfondir mécanique kitomesa oya ozone kitomesa oya ya de bonhomme. École technique de bonhomme. École nene wana biso na série na biso mobutu azayo tala biso na classe aye pena hélicoptère à kiti boya ya tala biso bagala lata ba sandal mobutu apia biso ba sandal culotte na chemise à pembe akabile école mobimba uniforme. Voilà. C'est là na zakina école technique appliquée technique ya kitomesa grande école technique zakina atelier moko technique na ebite école wana nzambe na ngai ba bongisa école wana tende école technique réputée non tala soko na atelier okaba etoba Bandiko balandi papa José Nzita azape mécanicien. Oui, na mécanicien. Mais un jour tu ressens la télé-réalité à papa José Nzita to komi papa. Alors pour na yeko na sala mécanique na yesu koyo na kitomesa na yeko sala mécanique spécialité auto. Voilà. Kuna ki mécanique générale. Tout ça on appelle auto. Mais ce qu'on koto na kitomesa na yeko sala nani na Kanyoka na yeko sala pena mécanique auto. Wana pena na komaki mécanicien. Voilà. Et après, en 1990, on a commencé à télé na ba vélo. Na vélo na ngai, mutanzo ya bazulu ese ba vélo. En tout cas, na âge on a déjà na ba âge ba 18 ans na ko tsambongo. Voilà. Mbongo pena 18 à 20 ans na ko tsambongo. Alors, nazaki ko occupé ko grand frère na ngai, azaki ko malade ya belaki ya na biso zaki dirigeant chorale ko fa na totanga wana. Comme la série moko boye akoma mo maladie, azako sala te ba vélo na nga wana. Des akolesa na ndako na biloko nyoso wana. Ngabo na zo bifuta na minerval na ngai. Vraiment. Wana ba âge ni. Na ba 18 ans, 19 ans. Voilà. Alors après je n'attends comme na 20 ans. 20 ans na kimi nzambe moke. Dans une église mais na ikaka un pied de la l'épaule. Pourtant nous avons yimba, nous avons ko ba vélo, nous avons sepela mingi na papa wemba. Voilà. Sérieux wana, nous avons sepela papa wemba makasi, ko sepela na manda chante wana wana zo yemba. Nazo yemba bango siko, nazo yemba banzembo ba manda, nazo yemba banzembo ba papa wemba. Sikoyo baga ba master ngai ba yeba bi on a voit bien. On a voit bien to ko zoyo o yemba pe na orchestre na biso. La kangonya na matete. Na aja ba 20 ans wana
ti à 20 na côté en orchestre la Kangona donc de 1990 ti 1993 92 fin 92 début 93 ndesque na yeko sala suna zongeli sunzambe na zongela nzambe ndengeni tango ba yeko yibanga na côté la Kangona lenga oloba ngote po les makambo et les kaleka non papa nangisa témoignage non et édifier et puis bana nzambe ba ko comprendre pourquoi oyembela tango na côté na la Kangona kuna la Kangona ezaki so côté kuna fo ba pe au mwasi sekonga yeba kina ngabasi tena yakina mwana pasteur talaka lo yenge mais oyebino basi te metango koti sikoyo na kina suki na ngai ya Kerli neti gato defense na ko gato defense ngaza kisero Kerli na ko na simef kwa simef wana sikoyo na koti kuna babina system ote yo muzikana fo bakata usuki bani atanga suki pena pink mbali boso balongola nga suki da bona kovo na sima na baboto motala ngala na changer pena ko na rompela muzika na la Kangoni na komi koyemba la Kangoni ba ko pesinga kombo José elongo komi Josepha pona aka na beauté o mona boye ebeba na obeto na muto ebeba ndeni na zaka na kitoko baba na zaka kitoko menga na mona net na beba pona zalaka plus beau que ça wana na rapena ba obenga nga Josepha kolo ba mère pour basi bakoma ko welela basi bakoma ko linga nga bango moko nakoma na basi moko musu batekaka na ba boutique mona bazo tikolo ba sardine o mususu bande basi yo prise en charge na oye biso obet osalaka na ote mais siko vanda ko liaka ba donc okozangelo ko te bilamba ba osombelo basi basombe musika na te musicien ye mo zobskite mingi elambola tsango mingi mo ile chemise sika lelo mo sapato leto ay lo sapato donc nyoso na zaki nango basi vraiment mwasi wa bila oya yaka na biloko wala ya bilamba département la dépense vraiment nzambela ya moni ba parano ba ko tika ki parano te ça fi mwelengi vraiment mama Yesu aleki elengi mais parano za bolengi ya satana sikoyo bilengi ya séduction mama na ngai diabula kozwa yo akangi cerveau na yo akomula kisoka makambo wana ba avantage olinga mwasi te basi ba oya bango moko basi wa kitoko ya pembo linga wana bazo ya bango moko Josepha kolo ba mère sikota bazo ya pe ya fungula god akupesa yayo sikona la Kangoni na zakona sikoyo ba proposer ngai o te ifuko ma président va d'arabo te ifuko président aussi mamo eloko po epesa pe moi pression équilibre to na ipa ya dingwe ngana kota tina temple ya idi temple na yeska pesa wat bakisi ngana kota wana nga na kota wana ya di apesa nga debilangi mo boatie banzete so ya banzete ya idi bonjour ya idi na te soka kosa nga so apesa nga ya solo na ibite apesa nga de milangi mo boya nini ya penicilline siko ya chena mai na kati ya chia azobisa nga banzete babuka nini wana za batu na bingisa bangote na cha bango moto ande to biki biloko ndi bunga bamai wana sopana suka wapi papa José na komo kima kaka komo utambola komo banga kaselo ke sai kena oyamba ye kima na kozonga mbangu na mama nzambe yango wana continue en place ani ça vraiment intéressant tant que temple ya idi tala ke temple ya idi azo benga koko na koko bana ba yoko mikope ba mungu ya ba yemba baza ba musicien ba koma kobeta musique malamu ya idi kaka moko wana après apesi biso nini obike tokoma pena yo kende bazo encadrer ngai. Mais quand même, moi, succès Zagiko. C'est que moi, succès paye à la qui ok bon moi besoin beta boy. So na matika na podium. Oh, musique est changé de degré. On rappelle donc Josepha donc ba mise la praise. Ouais, tombe le moko boy. Hey! Tik ba momi. Daze wa ba momi bazo landa. Si esala yake milangi wane bungaka. Bungaka ya moka lukwa mtu ambeto na ebite kinda wapi. So pe bayiba kango ta muta ngo sokola bilamba yango pangusela nga ndako amona ke ngo amona kitina na ngo tabua kai na ebite. So na kuma mona kwa so tambula bo ondre muta olando na sima. Ezaki pe vrai bazako la. Na ebite ondre muta olando na sima mo baloki mutu te. Na okendeka so uzo mona muta olando na sima. Ilo kwa nisindika siko nga mwana pasteur. Fona zonga la prière. Nakena na boulangerie moko mona ke duka na bina otika musique. Nakena boulangerie mona ke kutana nga pona iba osala mapa. Ndena ke kutana boulangerie wana na bando sala mapa. Kusala mapa wana ndeska na ya kuzika siko. Zika na so nazaki plus beau que ça. Na zika elongi mobimbo ibande ko dobo mona ngaya. Sina monoko so taleza na ba trace etika. Oui, je vois. Awa ti siko na chaka ba produit.
ti bamisusu bamona ngai nalingi tioko trop biso bamona frère apakola kalingi produit osalaka lisumu ndeko natiaka produit eza te mpo na elenge ya kotia produit elongi na ngai ekabwana ye katikati boye koto etikali normal koto ye mwindo makasi ala efalaki bautilize na bakoparle biso baflamazine ti lelo nasalelaka babetazole nasombaka nasangisi na produit kaka ya indoquinone nazopakola yango nde mpo ezongisa nini na ngai tala soki otali maboko na ngai awa ezalaki na 2e degré awa nde esika loboko epelaka pene ngai mona otali boko na ngai ezopela moto awa ezikaka na 2e degré ti bamona maboko na ngai mwindo bakanisaka soki nani eza bamoto ya boulangerie nazikaka esalamaka ndenge ezalaka boye ntango nakekota kuna na boulangerie nakendaka mpona nini nasentaka mwa bato ntango na miluenga miziki wana naye kosente mwasi mwana na ngai liboso azali ya Vanessa mama na ye nasentaka mama na ye ntango nasente ye nde sikoyo ekomoluka siko fo ozala responsable ozwa charge na ye nde naye kota na boulangerie na bando osala na boulangerie osala na boulangerie wana nde sika ya kopermettre nakomaki boulanger électricien pour na tana zo na sala électricité électricité générale na mécanique na yebaki électricité ba continua lokola électricien nazo sala électricité après mukolo moko na tak to sala électricien na komo yokola pe ko sa mapa tellement na vanda ki wana ba osa mapa na la wana la mukawana na yebi nde ba beta pat na yebi nde komo la ksabe bakanga mapa na yeko comprendre mapa ndenge zalaka na komi suko pe boulanger ba engagenga na komi électricien boulanger mukolo mo na sala ka erreur courant biso zaki na ba wumbu courant lokele ezongaki ngana yebaki te tant courant ya ba wumbu ekei dans un système ya kuzongisa courant ya 2 cabines so cabine ye na tie ya cabine ya sikoyo na bosana ki ya likolo cabine yaki nazo tuti saka ya likolo bonjoka ya 16 alaki moto bima ya violet bali bosana mona moto vert moto verte swanga ne longi akoya kona kekuya wapi na kati ya petre oyo balolaka pati Jésus chance ntango nakoyaka na courant ekatani soki ngai na mikotelaka na petre ekangami soki ezalaki courant ekatanaki te ndenge ekatanga loboko so mpe ndenge efinanga motu ntango sikoyo nakoti wana miso ezomona so te elongi eziki sikoyo bango oleba mema ngai bazwanga ta poto azelo apakola ngai bakenda ngai na pompe ndenge bayetanga wana batienge elongi na pompe nayoki mpena elongi na ngai tie alayoki mano ebanda ovimba elongi ezovina na banda oganga nasala 2 semaines namonaka bato te bato bayotala ngai na hôpital namona bango tolokaka mingongo batobola pota na ngai bapota elongi na ngai efukama na mai batia emisa kati ya cantine ya 5 litres mai oyo ezalaki na elongi na ngai ta baza kotobola ngo mai eza kokoya wana donc nayaki na mai ebele ekangi na miso ntango bayaki kodesi siko basala yango opération bakasa lokola neti elongi ekangami je bénis Dieu je bénis Dieu nazalaki kasa lokola elongi na ngai ekokangama nzambe asungai ngai elongi ekangama te balongoli baposo nde poso ezongi normal nakomopakola bakisi ti lelo ndenge naza boye nde nabaki na bango na bando osala raisonnement na vie soki imagine ke nakufaka po nazalaki na ngai mpe moklisto me nabongaki na nzela nazalaki na ngai na un côté naokende na ngai musike ya mokili nasente mpe mwana bato soki nakufa ye kasi eloko oyo osunga ngai na bino je vais servir le Seigneur azongela nzambe nasalela nzambe nde eloko ezongisaki ngai sikoyo na bonzambe nayembala moko nazwi baptême après kozwa baptême mbala moko nalongo na musike ya mokili naye koforme orchestre mélodie du ciel oyo naza lelo depuis 1993 nazwi bango eza le 11 mars nde sika na banda orchestre mélodie du ciel mais ngai na bongo wanaki 2 semaines avant wana
Quand on a condamné Yesu, après 2 semaines, le 11 mars, le 11 mars 1993. Ok. Depuis le 11 mars 1993, Tilelo, na sali 28 ans. Nous sommes comme au mois de septembre, na 28 ans de carrière. Vraiment. Donc, bandeko, tant que nous avons boye, bo se karaté, bo tala répéter que o soginde ninte. Eza passion de kona bino amona, nga na kufa nzambe nde alingaka te. Pe nkolo asepela iko pour rappeler que je suis son serviteur. Je ne pouvais pas persister dans la musique du monde. Il faut azongi sangai panaye. Mais na moyen nini azongi sala ngai. Na moyen ko tumbangi longi. Ko zikisanga maboko parce que naza koyoka te. Elengi ya musique ya mokile kangaki ngai. Tinkola bino yo na ko récupérer bongo te. Le kana lokola Paul. Akanga ngai 2 semaines ya misu. Paul ko 3 misu za komona te ngai 2 semaines. Vraiment. Nkolo na mawana ya sali que lelo. Na zongeli mosala nzambe dès à partir de wana le na 1993 le 11 mars na bandi orchestre Mélodie du ciel si le na mosala nzambe na profiter pe pour na kopesa José Mutamba mon petit frère propre papa na Mélodie. Oh José Mutamba moi na Mélodie. C'est vrai. Merci papa José. Vraiment papa José Ndita. Pas souvenir oyo ya pasi makasi ya mabe makasi ozala nango izaniti. Souvenir ya mabe makasi o ngai na vie na ngai na zanango. Souvenir ya mabe pe na makasi. O esala kelelo esala nga pasi nga na kufa. Eza okabona yanga na mwasi na ngai poso. Ambo. Ezala nango esengo te nde toyoka. Non. Ce que j'ai quoi refaire na osepela te na kabwana. Vraiment. Pour batu bakansaka lokola nga na divorcé. Nga na yebisa batu moi je suis pas divorcé. Moi la femme m'a quitté à la maison. Moi c'est Abima Akenda. Aitikali porter une plainte na justice. Après a voyagé à Kengoma. Akena mouvement batu bazakuwela okende ba poto wana ba réfugié. Et banda kenda. Natikali pendant 12 ans, dans 8 ans, 9 ans, sans moi si na bana kananda. Bobota ki na mama bana boni à part moi na la jeunesse. Bana mibali. OK. Bana mibali. Tango akei nde esalaki 11 donc na ezaka pasi koloba likambo yango pona linga apete baloba ngo na linga apete koloba ngo te mena bike eloko esalanga pasi nde yango wana pasi mingi na yoka parce que les gens m'ont traité de tout le monde. Oui. Batu ba inaka ngai, batu baloba ke na pengu, je ne suis plus enfant de Dieu. Mais en réalité bande kuboyo kangalelo, ce n'est pas moi. C'est vrai, j'avais des problèmes avec cette femme, mais ce n'est pas moi. Abima, apparé na baboya, baba ki kubima na ndako wana te. Ngai moko pe, je n'avais pas le moyen de le répudier. Voilà. Parce que na yebi Bible et ça ko répudier. Voilà. Et makambo salaka j'étais prêt à pardonner. Suffisamment, on pouvait se pardonner. Oui. Mais ça là que à quoi qu'on supportait teye moko akanga biloko. Ngala zalaka tena kendaka koyemba nazonga na yokuta biloko andako ekangama bakotsa na mutuka pe akenda. Ebanda akenda. Atindela ngai na ndako akenda na bana. Adija qui a récupéré son sang. Pour avoir eu ton contact sa bangote, fallait qu'on attende sa bangote. Sincèrement, je vous dis devant Dieu, je n'avais pas le courage de la chasser de la maison, bien que tu sois au Canada. Mais comme bimananda kunangai, na kombo yeso talangai, na regretta ango, pour Israël calcul langate. Voilà. Tango abimi akenda libela. Des salades qui connaissent pendant 9 ans, sans mois-ci. Des pasteurs ont décidé à l'obino. Tu ne peux pas rester comme ça. Voilà. Tu es devant les filles, tu es devant le public tous les jours. Vous a exposé. Tu dois chercher une femme au bal. Comprends? Moi, c'est maman m'a passé. Pour foutre malamu na passe na zaki nango apesinga double. Ça veut dire apesinga moi si
abakisi na bana mibali. Amen. Au récupérer Donc vraiment, Kolo a justifié Ngaï na mwasi na ngayo. Et tout le monde, non, ça c'est Dieu. Amen. Dieu t'a récompensé, Dieu t'a justifié. Zamba a consolé, on a ma finga nyonso ba finga yo. Zambé a consolé. J'étais injurié, humilié même. Oui. Et mutu mo za ko liganga le sauter. Moni pali basala ibongo. Et za poye moko ale kaka na TV aloba que na benga na ina ndaku na libota na ngato bwaka biloko na libanda. Na naibisa bana nzambe lelo na kombo ya Yesu. C'est faux. Amen. Je suis un serviteur de Dieu, c'est faux. D'abord, c'est elle qui a pris tout ce qu'elle avait à Bimanangwa Kenda. Comprendre? Donc, les appels à Bongo Bandeko, on nous souvient dans la zone d'ombre, on a qui l'eau, dans la zone d'ombre, yes, ou ya naï. Kalaming était l'eau les oya. C'est ça. Bon, ma cambo, bon, pour l'année. Les abattus, nous le balinga, pour l'année. Mais le long azolo basoko yoki témoignage c'est nga d'abord nzamba limbisa yo parce que na souffre kala ndengo linga ngate wana na ndengo okangela ngakanda wana injustement sans vous consulter nga oyeba qu'est-ce qui s'est passé réellement. Le problème de na bombe libino makambo lekaki là je peux pas dire ça à la télé. Là c'est pour garder réputation ya maman bana. C'est une maman qui a fait moi les enfants na ko négliger la garder réputation na pour makambuna sala na olobate. Oui. Mais oyo ya ko binanda ko en tout cas fona lobango parce que à l'écran na TV makambo lobake ça qui a lokuta. Je ne l'ai pas chassé de la maison. Ni ma famille ni moi. Amen. Elle est sortie de la maison seule aye na mutuka munene zubilo konyo so ndako akenda. Tu comprends? Après la wana moi c'est à côté na ndako na ngai te. Je suis resté 9 ans. S'il vous plaît, Bandeko, 9 ans, 7 ans, il y a Kozalanga Moko, 2 ans, il y a Kolinga fiancé. Bandeko Balanti, moi je bénis le Seigneur. Nayebi qui n'a pas commenté à Borotou, na maman passe il fallait tout na moi sur na kenda ponani, naza marié le ko la papa José. Na vie des couples, ils ont makamu mususu oyo. Batu mususu ba ko supporter, ils appellent mususu ba ko kana ko supporter. Mingi o ezaki important. Papa José ngana kotaka ti na ba fondation ya koyeba eloko nini esala epasi na vie. Pasi na ezaka divorce, séparation. Akana ki kobota bana na ba maman misatu te. Mais ça ba réalité ya vie. Vraiment frère José Nzita tika nzamba lola amona yo. Et puis je sais bien assis à Pangusa Oma ya misu na kopesa yo la servante maman passa le kolangai. Une femme là très gentille, je t'ai bien accueilli chez le frère José Nzita. Vraiment, je t'ai bien accueilli. Et na maman m'a pas ça. À Salinga Zouate et l'autre côté, à Yamvinga vraiment n'a pas respect nanga et j'en profite de l'occasion. Il y a au PCPAE Mbote. Papa José Nzita et les loyo, tant qu'on s'est remarié, il paraîtrait qu'ils ont 3e mariage. Non, 2e. Donc ils ont pas mariage, ils ont juste un accident. Oui. Papa n'a pas l'ingana bala été tout ce qu'on a moi na que personne n'a occupé qu'à moi ici le moi sur ngana bala officiellement ils ont avoir auto de mosso. Bandeko balandi bozu éclaircissement. Biso bateau to fan na ya ko to salam bateau na biso mona makanisi to créer la bateau ba kam koko c'est la bango boye ba kinzamba lola afrapaka. Bible ezolo bana biso baloba no likambo. Bakuto na ngote. Tant bilo bo vana bo lo barapo na frère José Nzita. Ma pamboli na bino ezoya na ngonde pana. Bible mte komiango. Amen. Balo bano likamba kuto na ngote. Tant bakuti ete na obino bolobi. So bozaki 1 million. Yebsanga ba bénédiction 1 million. Yango na ba mapasa déjà pe bazali et kalate ba jet privé et gosoma. Amen. Papa José Nzita naki José Nzita lelo. Et pesara sur yo. Célébrité aux ambatombola au coca qu'on maîtrise vraiment. Oui, hein, Zambé sokazo benga bato aiba ko préserver mutu. Amen. Bible lobi na ngai Zambé yende mutapesa ka provision la vie basali na. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Voilà. Parmi la provision qu'on appelle Sarabiso, c'est la sagesse aussi. Et la provision, l'intelligence et la provision, ma capacité à
supporter ma campagne, la provision. Amen. Donc, na endurarango très bien. Et je supporte ça bien. Je sais que la personne a ma case. Un jour, j'allais mourir. Tellement ma fille les gars trop. Kotonga les gars mingi. Nakumoka estomac ma casse. Estomac wale mata qui na niveau qui tient attention. Voilà. Il y avait une nuit, j'étais seul au lit. Moutazala ité. Namoka pena ti molimo na ngelinge bima na nzoto. Voilà. Abando bonne la vie Seigneur, tu connais. Oui, binga na msani na yo. Soko jijo zwangai. Zwangai. Limbisa ngai. Soko sepela kina ngai te. Zwangai na kende. Donc la nzamba zanzambe a sepela ki parcours continue. Voilà lelo tozali na bon moi. Pe chemin ezo continuer. Nzamba pesinga lisu sourire. Amen. Donc na kokaka na ngai na Yesu. Amen. Papa José Nzita, émission Oezali, témoignage et adoration. Tu as dit qu'au chité, na ko sepela, banazambe bolandi, et vous avez compris là où le Seigneur a ramassé notre frère José Nzita et pourquoi à ça arababilo ko ezara prophétique. Il y a vraiment Bible, ba pongo, ba moseka, ba asali feti amana asali feti bozo comprendre voilà bakanga photo voilà ce qui est écrit vraiment Nicolo Toza et tatouage Nicolo je suis béni voilà papa José et moi extra banzembo wana nyonso ndambu ndambu poza témoignage et adoration. Amen. Tango nazalaki na mokili nayokaki sangwa nzamboyo lokola nazangaki boyebi bato mingi bakosaki ngai bamemaki ngai mpo na gumbamela banzambe ya bakoko na ngai namekaki kasi esimbi te nakotaki na kati ya prison. Alléluia. Zoka ya Yesu aza kotala ngai. Atondi na mawana motema. Yes. Atindi moto aya koluka ngai. Amen. Apesanga numero ya telefone. Alléluia. Nabengi nayoki eza kosone. Ayambi ngai na kombo na ngai. Yes. Ekamwisinga toyebani te. Oh là là. Zoka ya Yesu. Ayebi mama pasa. Ayebi ngai. Yesu ayebi ngai. Nakobanga eloko te. Pokolo Yesu ayebi ngai. Pongo. Nabutu makamwe baluki. Oye kamwisaka. Oye tombolaka. Kondima nanga. Po alobi akotika ngai te. Oye pesaka nga. Assurance na babien. Po alinga kovanda na ngai. E motema nanga vanda kimia. Oyo simbami na loboko na oyo aleki na nguya moko te akobebisa yo ata na butu ata na moi natalelaka se yo Yesu olakaki yo kosunganga soki pasi ekomelinga. Oh yes, vraiment. Amen. Konanga na nyonso ekoyelanga. Bitumba oyo nazobunda elonga eza na yo Yesu. Ata nakomi pene ya kufa. Pwete basilisa nzoto yo eliki ezali na kobika pwete yo lakaki nga bomoi ata nzete oyo bakati soki misisa eza na se
eliki ezali ekobima bongo ngai te mosali na yo. Alléluia, alléluia. nakanisi tango amana ye alingaki aboma Mardoche. Na butu mokonzi azwi buku ya souvenir amoni malamu ya Mardoche ekoma na tongo makambo ebaluki moto oyo alingaki akufa yende akomaki mokonzi pe mokonzi azwaki liwa mutambu oyo mutambu moko kaka oyo elingaki eboma Mardoche yango ebomaki ya mana. Alléluia. Moyenge bene. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis vraiment béni, je suis vraiment béni, Papa José. Papa José n'a pas là un jour tout ça la live. Hein? Amen. Vous voyez vraiment la plateau, il y a Chebiso télévision. Amen. Dans quelques musiciens. Banzambe ba vivre les sous. Amen. Ba moment qui toko banzembo oyo eza banzembo ya mama mapasa oye tombola kondima na ye oye lakisa ke mutambo oyo kochela mama mapasa ka yo mondo kokota wana mutambo kochela couple na nga kaka yo mokonde okokota. Papa José dit ko chiter numéro ya contact banzambe ba koki pe ko benga yo en privé. Bon émission yo salinga sembo même temps na moi mama bouquet. Nayoki kati na ngai moi makambo ebele ye. Alléluia. Nakanisi ba moment où on a auto vivre. Amen. Je sais que le Seigneur est là. Amen. Dambenda est capable de kangola bat. Amen. Banzembo na yembe za banzembo na sala qui na kati ya ba difficulté ba kasi. Amen. Mais le Seigneur qui délivre nous a délivré dans la situation de cette qui na. Voilà pourquoi bokanga na Yesu Dieu est fidèle. Amen. Zambe a ko permettre te balion balia. Papa José a de larmes aux yeux. Oui que attendez nini ba kosi ba olia ote. Amen. Si tu es un préservé de Dieu, un choisi de l'Éternel, quel que soit le complot ya banguna, balion ba olia ote. Voilà, contact nanga c'est 081 686 72 et 52 et ça WhatsApp 81 686 72 et 52. Appelez-moi quand tu veux, écrivez-moi et ça l'anga bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, je vous communique la vie. Amen. Je vous communique la force. Amen. Dieu qui m'a fait que nabima na kasho yo. Amen. Abimi sape ba onyo so baza na situation loko anga. Amen. O bazaki kolela ba obaki na pasi. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Et je vous bénis au nom de Jésus. Et mais je le reçois aussi. Quant à moi, votre humble servante maman m'a pas ça. Nalobi soki Yesu masi azongité tokozala na Papa José Nzita juste 100% adoration. Et Papa José Nzita nazo lancé une invitation nanga en public émission nanga ya un couple une histoire. Na sala kayango nakoya ko sala couple na bino bobeta so masolo mama pa koloba mikakatano bokutani nango et édifié pe ba couple misusu oyo ba bungisa ki eliki peut-être na ba raconter mobali na sali boye oyo zonga ki boye nyako tu na pe mama pasa à supporter moi c'est dans moni makambo. Oui. Avant na bala ye makambo azui. Ah. Même dans internet faut mona faut tanga ta tombala na ki. Ah vraiment. Bien ba taxer de tout monde. C'est une innocente soyez bilo côté. Vraiment. On a qui après makambo na nyonso. Vraiment. Elle a été collée de beaucoup de choses. Bandeko balandi, papa bombango parce que nazo ya lisusu bokozwa kaka un couple une histoire. Maman passe à oloba, parce que maman passe à tolobaka. Tant que botimi balé donc to zali. Ce qui est sumasi azongiti. Na pesina nous merci na équipe technique ya Chebiso télévision. Là je vois Brad le cordon et je vois Denis, Mosolo Mbongo Nzimbu, Jonathan Moukadi et je vois aussi mon tendre et pour Mike Moukadi na PC ba merci parce que yé a tikela ngaton ya ko bimako ya ko luka makamu o espelisaka balandi ya Chebiso télévision et à mes 5 enfants que le Seigneur a pambolanda kunanga akanisela surtout mobile nangai ce qui est sumasi azongité Bokozwa émission na bino bolingaka un couple une histoire na couple ya papa